Pasteur, bonjour. Hein? Ouais, bonjour, papa et d'une image. Oui, oui, bien, tu Koufeli. Ouais, on apprendre ça parce que j'étais sur Facebook. Oui. Et puis, namoni, ici, comme on va commis, que grand frère Nanga vraiment nazalaki trop bien, abandai kolinganga makasi, na kombo ya Chando, donc Bipoli, Pepe Bipoli, atiki biso à côté, donc la mingi te fo matanga, donc na zone di maona nous mais na tuna yi baninga mususu ba confirmer nga penda que si grand frère atiki biso quoi, voilà. Bongo ya Moussane Nanzam, Moussane Nkolo aussi papa Olangi. Oza nango courant te? Ya papa ouais, ya papa Olangi pena yoki yango, donc uti kotika biso na Afrique du Sud, na Johannesburg. Olo bani pona bakawana to na mibale. Bon, bakawana eza destin, eza nango na kati ya bunzambe parce que biso batu toyebi maloba nzambe tango mutu nzambe asalaki biso batu apekisaka biso tolia nzete moko te eloko aprevenaka biso etolia banzete nyonso me moko ezalaki na katikati ya jardin oyo ebombaki connaissance du bien et du mal nzambe aprevenaka et akoko simba nzete wana te pour le jour où ye akosimba yango nde mokolo akokufa akozwa liwa. Alors baboti na biso ya liboso oyo bazali moko Adam mobali mpe mosusu Eva, oui mwasi Eva akendeki kolanda maloba ya serpent ya nyoka ya kalakala po ete akende kosimba nzete aliaka mbuma alia nzete alia mbuma wana et puis ntango aliaki mbuma donc adesobisaki directement na pensée oyo nzambe azalaki nango ke kuta vivre éternellement. Donc à partir de wana nde liwe eyaki donc eza normal à partir déjà bato bakoma kokufa banda batemps passé ti lelo donc eza normal liwa eza ekoma normal mais bomoi na bango nde ezala bisika ya bien kote bakei so baservaki na ndenge bakolowa eza décision nanga te eza décision ya papa ye moko moto ayebi bisika baokende. Bon, passer Terminator, ozala moi témoignage mo te pona pe na biso Pepe Rando Bipoli. Yo ozalaki pe moko ya moyembi, ozalaki koyemba pe na bango na kata viva la musique. Est-ce que moi témoignage a été ndenge vu atili ko tika biso moi message moko ya consolation pour la famille? Bon, en tout cas nga ndenge na yebeli Pepe Bipoli. Azalaki tant ozalaki na viva, azalaki nyonso okomona akoya pembeni na ngai papa pasteur oya be nanga papa pasteur poni ya papa na ngai tala na problème boy tala na likambo boy tala boto asolo lisaka nga na respect moko et puis abanda solola na bato nyonso na respect moko ya makasi vraiment. Donc azalaki na respect moko makasi pe makasi envers nga ngai moko pe na part na nga nazalaki na respect moko ya makasi azalaki moto azali na bolingo ya baninga en tout cas comme na vika na ye nga na vanda na ye nazo témoignage na ye eza bien nayebi ke même komona mboka ya basantu kuna na likolo Pepe Bipoli akomona mboka basantu wana selon yo wana selon ngai pasteur Terminator. Bongo pona papa na biso Joseph Olangi. Bon, papa Olangi nde na yebi ye malamu te. Na panda pe pembeni na yete. Donc na yebi fi na yeki ya melaka. Donc na ko témoigner témoignage ya moto nga na yebi yete. Donc ba témoignera oyo yebi. Si. Komi ko témoignage et komi faux témoignage bapekisa ngo na livre ya Exode chapitre 20 bapekisa yango et mutu akoko ça la faux témoignage contre ton projet. Donc comme yende na zana liloba koloba te pona vanda na yiti. Merci passer Terminator pona kabwana biso. Est-ce que ba programme ya matanga ya papa na biso Bipoli est-ce que zo ba yango so ndenge ni te? En tout cas na solo la kitu wana ndeko na biso Design oyo aza accompagnateur ya Viva la Musique. Oui. Et ayebisaki ngai pasteur en tout cas ndenge makambo eza boye tozela mwa moke ici jeudi ou vendredi tozo bakopesa sango ndenge place matanga ekozala
place bamakambu ekosalamela. En tout cas ngai na part na ngai nakiaka bamatanga pamba penza te, mais oyo pepe bipoli na obanda kozala o azan frère na nga pena grand frère ya kozala na te. Voilà kozala na tous les jours presque soki ko meka ko kabola ma voilà soki ko rendre ye hommage na loyembo ko koyemba pe na koyemba kutu mokolo yango. Donc ba desai ba pikanyama ba ninga na ngai ba Jean-Louis Bikunda. Donc mokolo yango na kobeta nzembo moko Nouvelle Jérusalem. Oui. Donc pour yango de mokolo ba tube ba ko découvrir pasta et pasta ye kobeta. Donc na kobeta ata nzembo na kobeta na kozala wa. Est-ce que pasta to oyo kata moi nzembo ngote muke Nouvelle Jérusalem? Ata moi morceau muke na capella. La Nouvelle Jérusalem, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais au Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, y aller. La Nouvelle Jérusalem, je vais y aller. Je vais y aller. Il va y aller, Bipoli, il va y aller. Donc voilà, on attend que vous allez en avoir. En tout cas, on va repentir vraiment que donc boulon au salamé. En tout cas, on a répliqué. Moi, na mobali wana kebisika ya nkembo ya nzamba ko mona nkembo ya nzamba zalaka homme moko trop juste, rempli d'amour du prochain, azaki mutu malamu nzamba bate na ebisika zali vraiment. En tout cas molimo na ye na ebike eza ezotambola banjelu bazokumisa nzambe mpona garçon wana akebisika ya malunga mpena place kolo na biso akelaka likolo na sazali place bipoli ya kozala. Merci Pasteur Terminator pour le kabwana biso na biso oza na dernier mot moi liloba suka et pour to kabwana biso Pasteur liloba ali dernier mot na ngai ezali na souhaiter ba condoléances na ba famille na ye na souhaiter pe ba condoléances na famille Olangi et puis nzambe ye mutazana décision pour na vie ya papa Olangi pour oyo ya kolinga na akene na lola pour na veka na ye na oyo ya ligo papa Olangi na vanda na yete. Donc au juge mutu na musika en tout cas ezali mabe ezamabe voilà eloba nzambe voilà. Donc merci. Oui tous dans les belé tous dans la pene belé na matanga ba jeune union soit Paris à Suisse à Londres à Belgique Canada partout dans le monde baya vraiment baya ebele tous à la wana États-Unis Afrique du Sud partout à travers avion baya bolela 30 personnes où ils appellent bipoli atiki biso ezanzela na biso nyonso tous à la wana ebele. Merci Pasteur Terminator vraiment sengo koyamba yo susu na micro pendant sango Congo ezalaki ya bino molobeli edino image mopandi sango ya Congo vraiment bambote na ngai na bainoso basungaka panza sango ya Congo étoile de love étoile d'amour Tania Bayo et puis Misamu Diamant Noir Gisèle Eumba et Diamant Taye aussi vraiment bandeko basungaka panza sango ya Congo na ebite passer bambote ate na batu na yo pesi yango na Zakari Papa Bajwe na ministre na biso ya kati ya Kisasa oyo babengi na Kongo ya papa Lambert Mende motosololaka malamu na papa na ngai na pesi mbote lisusu na grande sœur na ngai azali motu ya oyo aza na prison donc mokonzi monene oyo ezali Bemba et famille Bemba F Bazaiba apesi mbote na bakonzi nyonso na général na biso ya mboka na kombo ya Bisengimana général Kanyama bavie na nga na solola na bango apesi mbote na major Ogi Lukombo na kati auditorat militaire et puis napesi mbote na ba musicien ba comédien ba peintre batu nyonso tout oyo basalelaka nzambe. Donc napesi bango mbote c'était bel et bien moi votre frère
Pasteur Terminator, Kwatikoin, mon côté, donc on a pas les Makassi. Merci beaucoup. Pasteur Terminator, né de nouveau. Toujours né de nouveau, papa. Merci, merci, merci. Bye, bye. Bye bye, papa. Merci. Au revoir. Au revoir.